rwandaise. Puis ba M23 ba c'est le message bandimi de fête na bango. Ba beleli ONU, ba beleli EAC. Le sungi. Puis to kende kota na situation sécurité zo wapi na bitumba lelo tozabo. Wazalendo koyoka déjà information wana na mukola lelo tozali nde ba pesi 48 heures et pas ya EAC abima na mabele ya Congo parce que ça c'est un complot vraiment ya ma piège moko ya makasi avec EAC sotozeli bango katina le 8 décembre. Il y a un problème qui peut arriver dans Katia Mboka Nabiso. Donc, Wazalendo va passer 48 heures. Et pas ya EAC Abimana Babelia Congo. Alors, Babilo Kwananyo Soto, c'est lui qui a expliqué Bino. Alors, Bango, Balobinini. Pour atteindre leur but, il faut pas compter dans la zone stratégique Nyonso. Oyo, Bango, Bazalaki, Wazalendo, va récupérer. Ok. Alors, nakati ya Ruchuru parce que Masisi totalement na maboko ba Wazalendo. Et si kanu ba M23 bazalaki na Masisi baza souté. Donc territoire de Masisi délivré. Et tika rwandaise. Pe ba M23 ba c'est le message bandimi de fête na bango. Ba beleli ONU, ba beleli EAC. Na tondi bino botondi bino nyonso lisusu bozuli baku yakoye bakokota na kati ya chaîne Oyo bosepela kanango makasi Oyo to biso nyonso to lingaka La Voix Céleste Télévision. Nasi ma caméra Mbotebele John Maboko Bende pona mosala kitoko pesika oyo le boss esika ozali papa Alvin Bea na kati ya Mubembo Nzambe abatela yo penzamba pambola yo Nzamba tambusa yo. Kola lelo eza émission communicationnelle. Liboso na bino communicateur de presse José Matuvangwa, communément appelé Mwana Manianga. Nde nalingi na yebisa bino, natali sabino, natia bino na temps, na nini so de kanakati ya mboka na biso sur l'actualité. Nde na kolobela lelo. Donc naza makambo penza ko cibler et des discours ya Kagame, na ko cibler message ya ba M23 pe situation sécuritaire. Kagame a sali discours alingi envier kokoma ne congolais liboso na ba autorité rwandaise pe ba M23 ba sali message bandimi de fête na bango ba beleli ONU ba beleli EAC le sungi pe to kende kota na situation sécurité zo wapi na bitumba lelo tozabo toza wapi. OK, to bi que na le 30 août 2023 na Goma ezalaki na massacre moko salamaki sous la complicité de Rwanda. Une église emibengaki église ba Wazalendo nzoka bazalaka ba Wazalendo te ba Wazalendo na biso bazalaka église te ba Wazalendo na biso bazalaka ba patriote ba bundela kamboka bango basimba ka banduki. Mais papa wana uti Sud Kivu azalaka déjà na makambu ya ba Rwanda complicité abomisa batukuna ayena kata Nord Kivu asala église abambia mokombo pa Wazalendo po yebike ba Wazalendo eza kombo moko elingama na bana Goma ne esala ke esala ngouement ba population ya Nord Kivu baya nzoka ezala ki pona ko faciliter infiltration rwandaise de yangwana a réussiraki na COP na ye bato Goma bakoti. Mais il y avait aussi l'infiltration rwandaise na mokolo bango ba sasa ba marche na bango ba Rwanda ba mema ke komema bato na makamba mabe comme bête ba policier tiko boma or que du côté pe ya ba militaire bazalaki déjà na kati moi lomé ya bazwaki corruption bazwaki toujours na ngambo ba F3 ngambo Rwanda pona kosala mabe ba kontela ngo sur mukia mkonza mboka CPA landela ye comme ça ba condamner ye nyonso wana mkonza mboka alikaki na ko déjouer yango sentence et s'il ko pesa ma passer wana ko l'église wana azu prison à vie hein akanami libela kaka ndenge mukonza ba JR wana etumbu azwaki. Mais bandimi mususu o ya église wana lokola o ba Rwanda babonaki o baza ba Rwanda bayaki penza pona kosala musala wana bango bazwi 10 ans de prison. Pe bande ko mususu ça dépend ya niveau ya infraction na yo nde basili ko katela bango ba 5 ans 8 ans 10 ans de prison. Wana communication liboso nazo bandela tokendanu na masolo Kagame azalaki nango. Kagame azalaki na masolo devant les autorités rwandaises. Kagame azoyebisa bango que en tout cas je regrette d'être né rwandais. Kagame azoyebisa bango boye vis-à-vis et lokoni de yele Kagame
pour Kagame abete la bango masolo a regretté sur nationalité na rwandaise envier na ye kozala congolais alobinini que les Rwandais sont des hypocrites parce que bazo kokate koyebisanga en face mabena ngai bakende ko nyunguta ko murmurer ka ba pembeni atakutu ba mususu ba boyi na bango kutata ko nyunguta ko murmurer bakangi munoko pona kobanga nde bakangi minoko mais ba mususu ba yebi na bango ke en tout cas chef azo sala boye bako yebisanga pe que en tout cas là ce n'est pas bon mais baboyi ko yebisanga ke so ba yebisingai ba intérêt na bango ko zala menacé pona bakanisi na bango na sili ko sala analyse na sili ko sala ba examen j'ai vu que les Rwandais sont des hypocrites sont des mauvais voilà la carte discours na ye les uns ne veulent pas me dire en face mes erreurs pour ne pas perdre leurs intérêts et les autres ne disent rien à cause de la peur. Le Rwandais, c'est un peuple qui est emporté par toute vent des eaux. Et ils acceptent d'être emportés jusqu'à la mort. J'aimerais être congolais. Wana. Et nous connaissons Tinda. Kagame a sepé la kokoma congolais parce que kuna na Congo ataba parlementaire debout. Ce qui a monné que l'oko mabe ata la zapa ministre na ye ata pas ministre na bango ata mukonzi na bango bakolo baka mukonzi wana ndenge mwana te papa sala boye papa wana boye te sala boye na Congo ta journaliste ata na Congo na monaka ata mukonzi mboka zo sala mabe me basaka na makoki ko yebisa mukonzi mboka ke awa mabe sala boye mais awa ngai botalanga kaka boye okende ko nyunguta ko mirmire ka pembeni malamu na zala congolais Kagame envie à la Congolais. Mais nous connaissons ça Kagame. Tout ça c'est pas à partir d'attitude nayo dictatoriale aux alakanango. Natira qui dictateur. Et si quand nous sommes dictateurs bazalaka, bazalaka na problème ya ko vivre na entourage na bango. Hein? Parce que pour nayo so ba yebso mabe, allez au monde encore lokola alingioté. So ba yebso boye, asala boye, okomona net kaka natira Kabila. Kabila pe azala ki bongote. Kabila okoyebise mabete soko yebise mabena ye okomona kaka lokola olingi ete il faut éliminer yo yango le pe bango bazala kaka bongo c'est la nature des dictateurs ba collaborateur bazala kaka batu moko ba bomba kata zo mona ne bala bomba c'est pour cette raison Kagame comment on a nommé ma pasité que au qualifié par Rwandais comme des hypocrites bazo même mana ba kuranyo sa ba mai petit et comme bango na liwa il est mieux pour toi d'être congolais parce que mon na Congo lokola ils ont la capacité de dire non à leur chef de dire ça ne va pas à leur chef wana zo mona ngote pa na yo changer seulement l'attitude zalaka na attitude à président Félix Tshisekedi un démocrate qui accepte les critiques andimi les critiques balobi boye pe ayoki peut attendre na kata critique parce que les critiques font vivre peut critiquer kolisaka so bazo reprocher na l'autre côté so bazo critiquer yote c'est que comme matate donc eloko na ko bisaka Kagame ngape na badalise nanga na yebisi Kagame adopter kaka attitude ya kozala démocrate okomona ke ba collaborateur ata bana mboka ba ko yebisaka yo ke papa awa ce n'est pas bon marcher dans ce chemin peut beaucoup tambola bien nature dictatoriale et ça là toujours kaka ndengwana et c'est presque partout dans le monde là où il y a des dictateurs les gens n'ont pas vraiment la capacité l'amabilité ya koyebisa ye mabena ya zo sala OK voilà la deuxième sujet na biso deuxième communication la ngai ne yangwana na kena troisième communication eza alerte moko ezo pesama makambo moko ezo sala manakata Rwanda à partir ya ba envoyé spéciaux na biso lokola ba espion oh biso ba congolais totinda kana kata Rwanda baleki na ko découvrir le moko ezo salama complicité moko ezo salama entre forces régionales na Uganda na Kenya ezaki na mokola lobi le 10 octobre 2023 na kati ya camp militaire ya Bigogwe na kati ya Rwanda na camp militaire wana makambo ezoleka kuna bazwi ba militaire rwandais ya RDF balatisa bango bateni ya EAC oyo ba Uganda balatisa bango bateni ya EAC oyo ba Kenya balataka mais baza ba Rwandais des milliers et des milliers basala mpona nini po batinda bango na RDC avec but que ba ko récupérer ba territoire nyonso oyo ba wazalendo ba botoli ba M23 ba vérité ya boye faut que ndeko yoka ngo kaka
faut kundalongo kaka na ba parlementaire oyo eza RTNCT ke bakobomba ba vérité eza chaîne ya en ligne YouTube et puis parlementaire debout lokola mwana manianga ana eloko kobomba te tokenda kotoka ba vérité eza epa ya ba envoyé spéciaux na biso kuna na kati ya Rwanda balobi bokeba ba congolais wana ezaki mokola lobi le 10 octobre makambo wana esalamaki bazolatisa bamilitaire rwandais bateni ya baugandais ya EAC ya bakenya ya EAC bakolore mituka badekore yango na couleur ya EAC peut-être ntango bakoya bamona kaka ke eza nango bamilitaire ya EAC ndenge esalamanaka na Kishanga oyebi samedi passé bazwaka Kishanga ndenge nini Kishanga bazwi yango pa ya ba M23 bayaki lokola ba médiateur pona kovanda ba solliciter cesser le feu entre ba Wazalendo na ba M23 mais bango bayaki na teni ya EAC pour que ça EAC bazwa pona ko négocier parce que ba négociation ebandaki déjà mais Wazalendo ba bandako boya alors baye bamoni bango ke bazwa ki baza ko continuer ka négociation bayambi bango zoka ndenge baye boye bato balata ba teni wana nyoso na sima c'était de M23 tant balimba banda négociation bamona kama sasi bandi na kata Kishanga nde bango bazaki impré ba musu bakima kitina bakati ya ba bureau ba Monisco mais bakimi après tout repli et salamaki dimanche na tongo baye ko récupérer Kishanga wana pe ba côté nyonso ba mizuila ki na samedi wana kilorirwe pe bamboka mususu yango wana déjà makambo oyo bamona ki déjà kuna réussiraki bamoni ke pona ba réinstaller bango susu bakoko zongela so ba terrain nyonso bamoni ka ke ezaka na nzela ya EAC bakokende kotika ka bango na mituka EAC ranka oyo ezala ngo EAC bakotikela bango passe baketi na bisika nyonso ale bakobanda manduki nde bakozo bilamba na bango ya M23 pe bakobanda guerre wana bakokota tina kati ya Goma na bilamba ya EAC ya Kenya ya Uganda mbala moko moto kobanda na kati ya Goma nde basengi toloba to panza sango alerte baba konzamboka baba Wazalendo ne recevez pas encore ba EAC bisika bazouta bokoyeba te or que ce sont des Rwandais M23 bakoya komema wana donc bokebela bango c'est pour cette raison d'ailleurs ba Wazalendo koyoka déjà information wana na mukola lelo tozali nde ba pesi 48 heures et pas ya EAC abima na mabele ya Congo parce que ça c'est un complot vraiment ya ma piège moko ya makasi avec EAC sotozeli bango katina le 8 décembre il y a un problème qui peut arriver dans Katia Mboka na biso donc ba Wazalendo ba pesi 48 heures et pas ya EAC abima na mabele ya Congo alors babilo kwana nyo soto sili ko expliquer bino alors bango balobi nini pour atteindre leur but il faut pas côté na ba zone stratégique nyonso oyo bango bazalaki ba Wazalendo ba récupérer. OK. Pour procéder aux attaques systématiques. Donc bazoya pour ne pas procéder aux attaques systématiques pour récupérer les zones qui sont au mains de VDP. VDP là ici les volontaires qui se sont donnés pour défendre leur patrie. Nde ba VDP bangwana. Alors batwana bakoya pour na ko conquérir systématiquement bamboka oyo ba Wazalendo ba vandeli et aussi atteindre Goma et assiéger Goma. Vraiment ba deso bazalango parce que le gouvernement boy ko dialoguer na bango. Alors les Wazalendo de 48 heures et pas force régionale pour na ko quitter territoire congolais. Voilà biloko to tokele bino. Toke kunole la bino ba kongomani à des pères et des mères dans les 5 continents du monde. Aimez l'émission. Aimez l'émission. Bolo les kanako s'abonner, soko s'abonner na noter. Alors na kati ya Ruchuru parce que Masisi totalement na maboko ba Wazalendo. Et si kano so ba M23 bazala ki na Masisi baza souté. Donc territoire Masisi délivré. Et tikali Niragongo na Ruchuru. Mais na Ruchuru sur 14 groupements, 7 groupements ba vandela kiango et pas ya ba M23. Entre autres Bishusha, Tongo, Kisigari, Binza, Busanza, Bukombo. Hein? Bamusu balobi Bukomba, bamusu balobi Bukombo. Mais
on a zomona Bukombo ba VDP ba wazalendo ba déclarer que EAC faut kende et puis bisika nyonso bango ba sili ko récupérer ba sengi gouvernement a kende ko installer ba tout sécurité police même armée pour na ba assurer sécurité ya bamboka wana et déjà gouvernement yoka kimbelanga wana déjà Kishanga et ça déjà bien déployé ba service de sécurité ils a bien déployé na Kishanga pe na bamboka mususu oyo ba wazalendo ba sirko récupérer malembe gouvernement a so déployé déjà na Kishanga en tout cas déploiement ils a déjà total donc on a déjà tout l'équipe les M23 ont tué 7 civils na kati ya groupement ya Kisigari pourquoi oh bango bazoko coopérer na ba wazalendo même le chef du village est tué alors gouvernement a sali alerte na EAC le M23 a tué la population civile à Kisigari accusé de soutenir le wazalendo même le chef de village tué par le M23 alors le porte-parole à Nord Kivu Papa Njike Kayiko livre l'information depuis hier le 10 octobre 2023. 7 civils ont été tués. Les M23 sont délogés à Moudougoudu. Mboka oyo Moudougoudu ekendakati nakati ya groupement ya Bwinza. Oh siège oyo ya M23. Oyo SKCNDP wana kunda batware banda kuvanda kala. Nzela wana ekendakati na groupement ya Bwinza. Mboka moko ya Moudougoudu oyo ba tiaki barrière na bango ba M23 na maboko ya ba wazalendo. Donc tout droit vers groupement ya Bwinza. Alors village moko na kati ya Tongo Ruya village mususu Swagora ezape na maboko ya ba wazalendo. Mais bitumba ezalaki makasi ezape makasi na kati ya ba 7 groupement wana bitumba dans somo. Alors bazoya ba nani wazalendo bazoya pona ba encercler Kibumba ba encercler Bunagana ba komi à 4 km de Bunagana déjà. Donc ya kokamwa ba komi déjà 4 km de Bunagana pona kolobake ba boyina kosimba Bunagana mais bazoya pote batikela ba 123 nzela ba bazonga bakota Uganda pe côté oya Rwanda kota Kibumba ko bakota Rwanda. Donc yango bazoya bazwaki renfort et outil Sud Kivu ba wazalendo bien en forme donc ba VDP bien en forme donc il n'y a rien à craindre déjà panique côté na ba 123 na Bunagana donc d'ici quelques jours alors bokoyo kasango que Bunagana récupéré dans quelques jours bokoyo kasango mais du moins ils sont déjà à 4 km de Bunagana wana ya kokamwa te bazozo bango en embuscade na côté Tongo ba renfort ye bazu bango en embuscade ba yambi masasi bibembe côté pe ya Kisigari bazu bango en embuscade renfort ya ba M23 utaki Rwanda na ba Uganda na kati bazu masasi ba betami soko lingi na tindo tabi bembe wana ya ba Rwanda ndege kufi ya ba Rwanda na ba Uganda bongo na ozo pesa numéro bongo na tindela yo donc bazu masasi na bango. Donc na axe ya Goma Kibumba ba Kenya baboyaki ba wazalendo baleka bakende kozwa Kibumba munonso mobimba yango ba contourner yango kaka ba axe côté ya Mabenga Kiwanja Ishasha Kiwanja baboyaki bakota na kata Kiwanja ba Uganda wana na ba Sud Soudanais bon ba contourner ba kei mais et kamusaki batu contingent ba Uganda comme on a ndenge ba kufi bele bande kuna bango na kati ya ba M23 ba beti ba wazalendo masasi yango ba pesa bango 48 heures ba bima sinon ba kokuta na bango na nzela. Alors kwa kukamwa Uhuru Kenyatta obatia médiateur avant de naite ndenge ba M23 ba comme na défaite il a déclaré cesser les faits. Uhuru Kenyatta lance un appel au cesser les faits au regard du dernier affrontement en lobby que les deux fractions au Bazana Bitumba cessent immédiatement leurs offensives armées pour permettre un accès humanitaire continu et sans entrave et pour qu'elles donnent une chance au retour à la paix et à la recherche d'une solution non militaire. Omoni
tant que M23 bakotaka bazo progresser Uhuru Kenyatta a déclaré cesser le fait mais tant FARDC a progressé Wazalendo a progressé wanande ça c'est le fait et comme bareno kidi auto kukuta la kuna ça c'est le fait et zaleke kaka bongo tango to simbaki ba Sukhoi 25 et comme bareno et comme c'est le fait totik ba M23 bakoti balobite siko Uhuru yomoni mikolo balingo yo kasu bareno si réunion Uhuru Kenyatta ça c'est le fait botika nzela et pas dialogue botika nzela et pas diplomatie ba convoi humanitaire ekota kala wana bokotsa ki convoi humanitaire et ko simba te ba wazalendo baza déterminé ya ko délivrer mboka République démocratique du Congo to que na ba élection le pays est déterminé Fachi Beto a déterminé Fachi Beto viva wazalendo viva je suis l'un de vous naza moko ya kati ya ba wazalendo na ko sala ka ba communication naza wazalendo na soutenir kabino esika na zali na patriote kubundela kamboko na ngai si malama politicité on va pas fabriqué par les occidentaux pour na comme la biso notion de genre ça non le gouvernement a lobby na côté la avancé ya ba wazalendo nezo sala ba exploit ba patriote wana bazo sala mais ça na batu mususu na bamboka ya bapaya ba ko benga ka ba patriote bazali ba force négative ceux qui bango bazaki na porte bazobundela Europe bazobundela mabele Europe bazobundela mabele à France bako benga bango ba force négative mais quand ils sont maintenant en RDC babundela mabele na bango ba benga bango ba force négative papa mouya ya lobby jamais des gens qui sont des volontaires pour défendre leur patrie ils ne sont pas des forces négatives ils sont des patriotes bandeko EAC to le belana EAC malgré ba critique bazo sala bango le côté na Congo mais ba ministre ya défense ya bamboka ya sous région ya Grand Lac ba kendaki na conférence moko na réunion moko na Tanzanie ba beti masolo na Arusha bango ba pesi bazui conclusion que esengeli il fallait force régionale mandat na bango baba kisela bango yango baba sala musala bien kitoko papa j'ai pebe ma place avec na réunion mais yemo ko ka ko sala ndengini bango nyonso we musala kitoko il faut baba kisela bango mikolo bino bolo bien OK papa mou nyonso wana totanga nani malgré les critiques malgré les appels malgré les critiques bazo sala ba EAC on a se retirer na bango na mboka Congo. La force de l'EAC semble être soutenue par certains ministres de défense des sous-régions du Grand Lac. Ces ministres soulignent des progrès réalisés jusqu'à présent, alors que son maintien contribuera à la paix et au développement économique de la RDC. Bango balobi ke kovandisa EAC na mboka Congo et comme ma paix développement économique lokuta bademo bando kia Congo bangwana ndenge bovandeki na bino assemblée des démons de l'isangala oya EAC comme ma développement la Congo et me appelle la Congo ndebo kanisi bongo ils ne font rien papa Mouyaya avandi te pona kozongisa la bango réponse papa Mouyaya lobi que donc il y a sa porte-parole du gouvernement congolais jamais négatif Kwasik le 8 décembre Bokende Bosala le côté pe musala eza malonga te makamana bele bozo bwana ça n'engage que vous-même le gouvernement congolais dit que vous ne faites rien votre mission n'est pas accomplie votre résultat est négatif le 8 décembre quand ngeto yokana bokena bino bokanga bisaka hop allez wenda kwako kende nayo yango na rencontre mususu salamaki ya chef d'état-major ko ana diskonda na Addis Abeba kuna susu bango balobi nini les chefs d'état-major de l'EAC dans une réunion à Addis Abeba ont souhaité que la mission de l'EAC continue et ils encouragent le gouvernement congolais de privilégier le dialogue avec le M23 pour aboutir à la paix. Le chemin de la diplomatie est
à privilégier. Ah! Dialogue n'a pas M23. Pour nous privilégier paix. C'est la diplomatie de l'équipe bien. Mais bandeko wazalendo balobaki. La diplomatie sans les armes, hein, c'est comme une musique qui n'a pas des instruments. Ok. Adage ba wazalendo ba betaki. Mais bango kaka non, pas la guerre, la diplomatie. Pas la guerre, la diplomatie. Non, la diplomatie, la guerre. La diplomatie, la guerre. Tito koyokan. Réponse à Fati. Pour ma camarade Bangonios, na oba wutaki na Arusha. Ba ministre de défense. Ya ba pe ya sous-région Grand Lac. Na oyo ba chef d'état-major. Oba kendeki na Addis Abeba. Yoka réponse à papa Fati Beton. Il n'y aura jamais, ni aujourd'hui, ni demain, quelqu'un qui dialogue. Ceux qui continuent à patienter, à attendre un dialogue, ils peuvent retourner chez eux. Ok. Vamos, voilà parlementaire debout. Hein? Abeti main libre. Oh, bah, c'est la côte, c'est la nanou, c'est la nanou. Atalelo, atalobi. Boko tika le dialogue te. Boko ende na mboka na bino parce que kotika la kosala mate. Ah. OK. Si ma caméra tozo ke na biso. Ini tezanan. Message ya ba M23. Ndenge bandimi tort. Passe. Bandimi réellement que bamboka wana mususu. Ezasu ya bangote. Pe bazo benga oni na EAC. Basunga bango. Baleli M23 Leli Boyoka bilelo na ye na tanga na analyser. Le M23 a reconnu dans un communiqué avoir perdu le contrôle de certaines zones qu'il contrôlait. Mushaki, Kishanga, Mweso, Kiloriwe et pas comprendre ba Tatoli, ba Leli, Yoka Tokoba. Bandimi ke ya solo bamboke belé autocontrôle et aso ya bisoté. Ils accusent l'armée loyaliste, le FARDC, d'être déployé à Kishanga aux côtés de Wazalendo, aux côtés de FDLR, aux côtés des forces burundaises de l'EAC, en violation des décisions des chefs d'État de l'EAC issus du 20e sommet tenu à Bujumbura le 4 février 2023. Oh, d'ailleurs, Koutoundel Tozaboye, ba EAC, ba FARDC, ba Sangana Kina, ba Wazalendo Ango, baza elongo na ba FDLR, baza elongo na ba force burundaise ya EAC. Ou des en violation, n'est une force burundaise, faut pas travailler dans la FDLR, faut pas travailler dans la FARDC, en violation. Il y a ma cambo chef d'État Kangaki, on a Bujumbura le 4 février. Et ça bien, et bon, bino tango besoin coopérer na ba Ougandais. Bino ba M23 besoin coopérer na ba Kenya, na ba Sud Soudanais, ba Tumi Sad. Ce que ça peut bon que ba Burundi bazala ngamu na biso. Mais bino bozala bango 3 pays. Bazala simana bino bon mo na ngote. Ya so pe Burundi aye pe pa na biso mabeza wapi. Burundi a la mission naie. Yango porte-parole de Bangoya Burundi a fait ses réponses. Mais quasi le Kouta. Ils sont déjà détournés de la mission de l'EAC. Mais nous les Burundais, nous sommes dans la mission de sécuriser la population. Le M23 rappelle aux Nations Unies, à la communauté internationale et l'organisme des droits de l'homme que le gouvernement de Kinshasa poursuit son programme d'attaquer des positions de M23. Et au lieu de donner la chance à une solution pacifique au conflit en cours, mais les forces de FARDC en association avec les FDLR, associés avec les Niatura, associés avec les APCLS, associés avec les Codeco, des Pareco, des NDC Maïmaï, des mercenaires, des milices et des jeunes. Cette association nous attaque dans nos positions. Ils sont aussi appuyés en première position, en première ligne
ils sont appuyés par la force burundaise de l'EAC. Yoka Mafunda Yaba M23. Pour attaquer les M23, leur position. Alors nous appelons, nous interpellons l'EAC à clarifier sur cette position. EAC aya a clarifié la position. Il y a bino bozo latisa ba Rwandais ba bilamba na bino ya ki Ugandais ya ki Kenya ba lata bilamba EAC ba kota na Goma. Wana ba obenga EAC te. Ba obenga kaka EAC aya kotala makambo ya Burundi. Boko yoka. Aleli. Car dans ces circonstances, en état membre, il y a EAC, en état membre, et devient de fait un belligérant dans les combats et participe pleinement aux hostilités sur les lignes de front aux côtés de FDLR FARDC. Il porte d'ailleurs des uniformes de FARDC. Ah, Namimoa. Yango baleli yango porte-parole ya nani wana ya Burundi o babengi colonel Florent Biyekele a lobby non, il balaye les allégations ya ba force burundaise bazo déclarer que bango bazo sala musala la bango ndenge longobani ils exercent leur mandat ndenge longobani. On a numéro de téléphone pour te communiquer la communication au moins manianga bongisela kibino na mukolelo ya kasi bo sepeli nango ba révélation sur révélation pour na makambo ya bitumba pour na discours ya Kagame pour na bilelo ya M23 ba komi ko travailler longo na ba Burundais mais du moins boye bakake chaleur écoute ba fini bango ba côté Bunagana ba bimisa bango côté ya Kibumba pour ba bimisa bango tozala na esengo les Wazalendo aller de l'avant vive les Wazalendo Nzamba pambo la belle penzamba bate la bino. Nous sommes de cœur avec vous, que Dieu vous accompagne. Makambo Oyo et Salamaki, Paban Israël, na 2 Chroniques 20-20. Zamba Bundela Kibango. Ikanzambe Abundela RDC. Que le Congo reste aux Congolais. Merci. Plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine. Message, il y a M23. Ndenge bandimi tort passe bandimi réellement que bamboka wana mususu ezasu ya bangote pe bazobenga oni na EAC basunga bango baleli M23 leli boyoka bilelo na ye na tanga na analyser. Le M23 a reconnu dans un communiqué avoir perdu le contrôle de certaines zones qu'il contrôlait. Mouchak, Kishanga, Mweso, Kiloriwe. Et, pas comprendre, Batatoli, Baleli, Yokatokoba. Bandimike, Yasolo, Bamboke Bele, autocontrôle, et Asu Yabisote. Ils accusent l'armée loyaliste, le FARDC, d'être déployé à Kishanga aux côtés de Wazalendo, aux côtés de FDLR, aux côtés des forces burundaises de l'EAC, en violation des décisions des chefs d'État de l'EAC issus du 20e sommet tenu à Bujumbura le 4 février 2023. Oh, d'ailleurs, Koutounel, Tozaboye, ba EAC, ba FARDC, ba Sangana Kina, ba Wazalendo, baza elongo na ba FDLR, baza elongo na ba force burundaise ya EAC. On est en violation. On est une force burundaise. Il faut pas travailler na ba FDLR, il faut pas travailler na FARDC en violation. Il y a makambo ba chef d'État ba Kangaki, on a na Bujumbura le 4 février. Et ça bien, et bon, bino tango zo coopérer na ba Ougandais. Bino ba M23 bozo coopérer na ba Kenya. Na ba Sud Soudanais, batumi sat. Ce qui s'appelle bongo que ba Burundi bazala ngamu na biso. Mais bino bozala bango 3 pays. Bazala simana bino bongo na ngote. Ya sope Burundi aye pe pa na biso mabeza wapi. Burundi azo ko sala mission na ye. Yango porte-parole na bango ya Burundi. Après ces réponses, quasi le Kouta. Ils sont déjà détournés de la mission de l'EAC. Mais nous les Burundais, nous sommes dans la mission de sécuriser la population. Le M23 rappelle aux Nations Unies
à la communauté internationale et l'organisme à droit de l'homme que le gouvernement de Kinshasa poursuit son programme d'attaquer des positions de M23. Et au lieu de donner la chance à une solution pacifique au conflit en cours, mais les forces de FARDC en association avec les FDLR, associés avec les Niatura, associés avec les APCLS, associés avec les Codeco, des Pareco, des NDC Maïmaï, des mercenaires, des milices et des jeunes. Cette association nous attaque dans nos positions. Ils sont aussi appuyés en première position, en première ligne. Ils sont appuyés par la force burundaise de l'EAC. Yokama Funda Yaba M23. Pour attaquer les M23, leur position. Alors nous appelons, nous interpellons l'EAC à clarifier sur cette position. EAC Aya a clarifié la position. Il y a bien besoin latisa ba Rwandais, ba bilamba na bido ya ki Ougandais, ya ki Kenya, ba lata bilamba EAC ba kota na Goma. Wana ba obenga EAC te. Ba obenga kaka EAC aya kotala makambo ya Burundi. Bogoyoka. Baléli. Car dans ces circonstances, en état membre, il y a EAC en état membre et devient de fait un belligérant dans les combats et participer pleinement aux hostilités sur les lignes de front aux côtés de FDLR FARDC. Il porte d'ailleurs des uniformes de FARDC. Namimoa. Yango baléli yango porte-parole ya nani wana ya Burundi o babengi colonel Florent Biyekele a lobby. Non, il balaye les allégations. Il y a force burundaise bazo déclaré que bango bazo sala musala la bango ndenge longobani ils exercent leur mandat ndenge longobani. On a numéro de téléphone pour te communiquer suka ya ba communication au moins na banyanga bongisela kibino na mukolelo ya kasi bo sepeli nango ba révélation sur révélation pour na makambo ya bitumba pour na discours ya Kagame pour na bilelo ya M23 ba komi ko travailler longo na ba Burundais. Mais dis-moi boye bakake chaleur écoute ba fini bango ba côté bunagana ba bimisa bango côté Kibumba pour ba bimisa bango tozala na esengo les Wazalendo allez de l'avant, vive les Wazalendo, Zamba Pambo la belle Penzamba Bate la bino. Nous sommes de cœur avec vous, que Dieu vous accompagne. Makambo Oyo et Salamaki Paban Israël na 2 Chroniques 20-20 Zamba Bundela Kibango Ikanzambe Abundela RDC, que le Congo reste aux Congolais. Merci. Plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.